na chronique ça rancune na lobe na mutu te ezui ya flashing etati système ezui bon ngala kolo baboye ba projet d'avenir nanga tu as parlé de ça futur député la fortune écrasante chroniqueuse na kati ya RD Congo Info oyo mwana poto amona ke ngai sina bimana ye atombola musapitwa leka na micro moko kaka kuna aloba ke Paola bimana nga zala mwasi nanga je ne sais pas mais bayaka na mona alanga pe bango to so la rapé na boira pe bango ba pure vie na ba western c'est quoi complexe nga on lobela complexe mutu banda akola amona na autorité mo ya mboka o te to soit sarmo amne na mboka o te mkola mona e foka sopana ana ki to benga ko sopana soko moni ba chroniqueuse bazo sopana trop devant ba musicien devant bana poto eza complexe mutu lo wa nga la koli na nga dana bato ya poto Oui, Moteming Bando Balandi à www.nasfortv.com. Encore une fois, un grand merci pour la fidélité, pour la confiance. Quand vous la bonne Nasfort TV et puis ngamoko fisto chimanga tonton chéri soda makasi ya Nasfort TV ya bozala te ko kandi musana ba chimanga luka so ba actualité ba news le chimanga soda makasi ya Nasfort TV depuis Kinshasa mto boya wa zate quoi chimanga asali be fort na ye kandi babaki yo moko DJ kunga luka biso mwana mwasi na kitoko ko ngala ka wana mwasi bonzenga wana luka yo lobisa ye ya chimanga passer be fort na ye luka bino yimo bongo Paola ngai yo na komo Paola ngai concert na ngami le pena invité na kata Nas show lelo a robeka pe le blabso sur carrière na comment est-ce que banda musala ya TV na la pesa egu to akota masala ndenge nini et puis pendenge pe ala masala aza ko komona ndenge nini yango chimanga akomeka un peu ya lobisa ye et puis sans plus tarder déjà quand on baki on est déjà na plateau de bon na vrai chéri soukanya na momi concert on nga ma concert chéri lelo invité chimanga ya Nasfort TV mote na yo Paola ngai mbote de komobali na sepeli lelo nde boyambinga na plateau na bino. Moi, on m'appelle souvent Paola Ngaïngaï, la fortune écrasante, bao baebi, bao pe baebite, bo se débrayer. RD Congo Info. Mo kondina bango veut dire la fortune écrasante au pousse tellement mon système de jeu nae, n'inga pas fan di quoi. Na poussi bango tellement ba la bon équilibre té ba koi nga mona tikala na vandi la chef ten mo konda masolo. Na ebite TV eza bien pour na biso pour na nga surtout TV eza bien TV fongola ba opportunité et belé na vie pour na goût et puis sentiment ya TV na pesa goût on tala na ntona na mema na TV bana masolo ngona ndenge nini ntapesa nga sentiment ya TV eza Hélène Kalé malalinga ya aloba sala boy yonga pe bomona la fortune écrasante mo sora olobara a osala pe mo baboye système de G4 Hélène Kalé m'a tapé sanga igou ya TV si vous me voyez aujourd'hui à la télé c'est Hélène Kalé c'est pas grâce à elle mais c'est par rapport ya ndenge à sala émission na ye na pesanga igou ya TV mais idole nanga ezala Chantal Kanyembo bientôt là beaucoup ma pas mona la journal na okota ma solo ya journal pas ma solo ya politique bana poto na kati ya politique te mais journal kaka ba info ba nini pour ça la bino bien vient nga Vincent Ibanga na kati ya Paris ma solo yango bientôt là la fortune écrasante na kati ya ba journal na banda carrière na ngai bientôt là j'ai même pas totalisé une année bao baebinga la totaliser nanga même pas une année na kati ya TV mais ya musala nanga la tangelango nazalaki nanu na réseau moko ya communication awa j'ai travaillé chez RTL Congo na call center musala ya kolobela veut dire kolobela ba client ba nini ne la mesala kolobela bino na kati ya RD Congo kuna pela za sala kama musala kolobela mais talara kaka il faut la simba eloko yona pese la bino ma solo ya ba star na bino ya awa yango na longwaki na ye na RD Congo
Mutamemanga RD Congo na olobalanga te. Na bombi nanga. Bate pour Nino. Bah baebi. Je salue Fabrice Fumuboa la carte à Bruxelles. Lui c'est mon chéri hein. Lui c'est mon bébé, c'est mon chéri. N'appelle si Fabrice Mbote, Fabrice Fumuboa là. Pas solo non loba. Oh il y a des matins de moi à Londres solo. Il y a l'angamo à comprendre bisika Zali. Ando lunde ya système kaka veut dire moi téléphone kangami mo fongole obengi et ça la ngape moi bien ando lunde ya nakata ya bana Londres solo quoi. Ok, na banza yo moko vient na DJ Kunga, PDG na Suisse, na ye moko maman Madodi yo il est qui a bébé nourrissant. Na ye moko maman chérie na komo ya maman Belinda Kalamba, maman social moté maman Lamu. Paola mais peut expliquer carrière na ye ndenge ya kombaki na TV et puis na ouais mais na TV malgré tout abonné ko temps comment mutuma après déjà parcours ya makamono ya TV. Paola on est en chroniqueuse na kata masola yango vraiment mo kili mo me bouger mo kili ningani yabi ke bino ba fi ya TV boko samusa nde basi na TV boko salaka otubenga bongo bosoto na TV boko yibaka mela batu ya poto beaucoup ça là dit n'importe quoi yo ami musicien na plateau mais l'oble musicien comme sur chéri bébé na yo est-ce que musicien tout temps on est bongo ba tu na ba ifasi to ba tu na ba pic to ba tu na ba ina est-ce que tout temps musala on ndenge est-ce que tout temps on bongo to ndenge nini yo to ambi moko Paola ngai o me un peu ko pèse to expliquer au pèse par rapport na yo na ebitu ko lo banini ndeko Paola ngai et ça va complexe nga on lobela complexe mutu banda a kola a monana autorité mo ya mboka o te to soit sar mo amne na mboka o te mkola mona e foka sopana ana ki to benga ko sopana soko moni ba chroniqueuse bazo sopana trop devant ba musicien devant bana poto eza complexe mutu ro anga la koli na ngada na bato poto dona lubaki ayebi ba vient na ngala kati ya Paris ba yebi Vincent Ibanga ba pire vient nga ba yebi ke na koli na ngala bato poto na roza la complexe mutu poto te et puis ngala on lo bango ngale lo Paola ngai la fortune écrasante chroniqueuse na kati ya RD Congo Info oyo mwana poto amona ke ngai sina bimana ye atombola musapitwa leka na micro moko kaka kuna aloba ke Paola bimana nga zala mwasi nanga je ne sais pas mais bayaka na mona alanga pe bango to so la rapé na boira pe bango ba pire vient na ba western c'est quoi mais ça ibang western c'est quoi ando lundeya western c'est quoi ser nanga ya dede matenda ya bima solo en ser nanga yenesko yo aya pa ko fongola ke o aza pire petite ya bana poto ya bana Londres ya bana magie ya solo nakati maison mère mutu lo anga la entretenir ba relation na ba orchestre et belé avant na comme chroniqueuse na otanga na bleu blanc vraiment veut dire ba bomba bino bala bleu blanc ba banga rata la ba mineur quoi l'entretenant na ngada ba relation belé ba musicien belé avant makambo na loba ya machine ya maison mère ayebi yango bandero na ngamba ba bazapela ba orchestre mususu ba yebi pe ba masolo oyo nazara na complexe ni ya ba musicien ngapela bimala na musicien te natangi ba la poto mais natangi ba musicien te ba tusu ba loba bisika ba la bandako ba ningana mono to yebi la mutu kingani so boyebi boleka boloba na bimala ngapela musicien te naza awa mais naza pire petite ya ba vie na e masolo na oloba so qui n'est pas faire et pas chetani ba yebi ozongi maison mère parlin veut dire ba yebi botuna ba gemme rose ba zebele ba vie na partout na boya na oloba la boy na ba problème pour bientôt la femme mariée na boy na ba problème ba vie na belé ba musicien baza a na kin ba yebi masolo. Ok, merci. Quand on a le biwana, abonnez-vous pour bientôt la femme mariée. Paola ngai. Est-ce que cause la fille à TV, aux gens moi bien moro matériel, faut ouais TV, ngana roule à carrosse, ngana évoque, ngana range. Est-ce que bateau batel rabiso wana ba prêtre à danger wana, ba prêtre solo mutuwa bébé nourrissant prêtre à danger mutuwa Patrick Bokondi avant de ma solo. Est-ce que attends a besoin moi mutuka na yo, to moi lamba to moi hors na kingo. Est-ce que ça là na ni ngo mais peut expliquer ba nous www.nasport.tv. Bazana ngote. Bane le côté et le papa chéri y a rien d'un y a maïs bane le côté ba tala moi li gablo te batika moi de biscuit na de omoni nguba système ba betango na kin moi ba chasser banini et ana ngote
bako sarabino réalité kiti sur le terrain au mona eloko bakoma kombo na e loko nga monde na za na place na nga kimbuta couloir kimbuta mutabosana yango awa na kin azate na place na nga na couloir kimbuta chez Paola Mfumu so kiti krabo na couloir kimbuta tuni chez Paola Mfumu ba non so ba relaxo les rendez-vous de star place moi ba chroniqueuse ba yaka mo kutana kutana mo ba star na mino ba yaka mo kutana kutana wana tu as visité on pour te mon ngo bane le côté donc so zanango c'est pas important ya awa ba ba yebe pas biso ba yebi mais jamais na ko ya bomoni pas biso na mona bonne vie bomoni nga Paola papa biso kutazala aza boye bomoni nga c'est pas important et loko c'est important na TV ko pesa batu ba actualité ko laksa batu de quoi tu es capable de faire. C'est important que naya na oloba bomoninga kutunde naza awa boye le côté mutu super rose aza de chroniquer aza ne amazalani na nkanda c'est vraiment important na roleka ya dede le kunosi mukanda akomi belge ya dede le kunosi mukanda akomi mutu boye ya na sens te. Ok, merci. Parlant ngai puis babi point point essentiel habillement ba chroniqueuse na TV babi Moussa comme ayami invité mais comme moi tout le monde invité il a moi invité mona est-ce que ils avaient d'une musala ngoto yeko la penza na invité par ngai pour na yoko le ballon il a tellement bé bilo bandi so basi ba chroniqueuse na biso ba concert na biso vraiment pourquoi ça quoi il a tellement bé ba vie ma bé ba vie ba boîte ba vie nganda ba vie mutu donc chroniqueuse comme une ndenge mona danseuse na invité par ngai o ko éclaircir to olobela vu que wa pe mo pandisa ngo mais pe olobela o pandante quand ndenge zalaka quoi. Ça dépend de l'éducation à famille. Au colano déjà impoli, bana bakota bakati. Ou a donné éducation te. Ou les la TV te pour finir poani. Bana ifasik, bana inon, bana onion so, basala ba publicité, basala ba marketing. Ba o na lo ba ebi. Tu vois, tozana courement ba bengango RTV. RTV wana ba prendra vraiment mutu ndenge ni noko vanda ndenge ni noko ko loba devant batu eloko wana soko tanga ngote yango ndezo tinda ba sala ba n'importe quoi na télé moi no atanga ngo ayebi ndenge ni nako ko se tenir devant invité waza camarade na état supérieur na e il faut oyer bango ça dépend de l'éducation so moni mutu ole kala TV ça ba n'importe quoi azana éducation te wana il faut se référer na ba parents na e. Merci na banza yo moko boss nanga bébé nourrissant alors tellement dans le bakitoko a doit répondre bino a doit éclaircir n'habité Paola moi ba projet d'avenir o Paola zala nango vu que tout monde ko chuter na émission lelo na choix lelo moi ba projet d'avenir moi conseil ko pesa na bandeko basi ba chroniquer loko la yo tepe basi à monde entier quand on peut ko lobela pour te chuter na émission lelo n'habité moi un petit mot au koloba. Conseil na ko pesa bango ba centre formation ezebele ba ki ko kende ba former bango moi muke so mon pe simbi na to bengi na ngai je suis là pour na ko aider ba oyo ba zo tambola mabe na kati ya TV na la kiso te boete faut ça la boy na chroniquer ça rankine na lobe na mutu te ezui ya flashing etat système ezui bon ngala ko lo ba boy ba projet d'avenir nanga tu as parlé de ça. Futur député. Futur député. Oh, maman c'est belé kalaté. Kalaté déjà comme ma femme mariée, c'est femme mariée les sous n'a habité pas. Il y a député dans cantine. Expliquez son nom. Et ma femme mariée va député bazalati. Bazali na bango belé, hein? Ok, merci na bandga de moi lobby qui a trop de femmes mariées puis qu'elle a trop de projets naé député mbagoyo par là na habité moi ba mbo tukandi zalaka moi numéro de téléphone poto kabwana yo na Michel lelo na choix lelo na habité moi ba yo numéro de téléphone kandi zalaka yo yebi na ti mabe essaye ne passe je ne crois pas joie mo bimba quoi et déranger nani de la ngave Vincent Ibanda. Et de régional, Fabrice Fumungwala, mon Pierre. Lui, c'est mon propriété privée, à responsabilité limitée, Fabrice. Ok, merci. Mais parlons comme moi. Ok, merci. Narcisse Kalamba. Narcisse Kalamba, mon boss.
Yao yango mais respect. Na déranger moutouté. Pour la Nasfort TV, yabino yango wana, ba réalisateur nyonso, ba caméraman, ba journaliste, Junior Coach Yemoko na pointe. Na PCP boss dans César Ngadi. Msala qui tsoko veut dire. Pour ça la kunanga pena fanda weza la fortune écrasante. Soda pe makasi ya RD Congo. Na poussi bango équilibre zate ba kwei, be di ba là-bas. Éducation d'éducation, bisou pas César. Respect éducation. Yango yo msala kitoko. Na pesi andolunde ya mbote na kati ya Londres, na pesi Versailles Banga na kati ya Paris. Na pesi Donald Luba qui moi na Paris à solo. Bon njambe bebi rola yo lotu, webi si e pasta. Na bo sanite pasta goms. Bon njambe belé. Bambote la ngala batu nyonso ba Hollande biso partout dans le monde na lingrabino mingi, je vous adore tous. Bye bye. Ok, merci. Nabanda Yemoko, Fabrice Mola depuis Paris. Namas Nanga JR et Daniel. Na Yemoko c'est dit le toque le tsunami. Namas Nanga Yemoko veut dire le tsunami. C'est comme ça babote comme les bino. Tu as mec bon Paola dans la carte nationale lelo. Tu as mec bon Paola. Tu as bon concert Nanga. Il y a Congo. RD Congo Info. Congo Info. Alors beli pete le mi moral la kisi a tourner la tigoues que subino. To mabeza wapi. Na bande fito chimangate quoi. Auto le bien bon ma propos de tunaki à répondre bino. Et quand on m'a fito chimang, je dis un grand merci na bayemanga. Na badi bida yemoko bongo boss na nga bébé nourrissant na sis kalamba depuis sus boss a solo plus que mingazo papa possible et puis na yemoko maman na nga maman belinda kalamba maman sociale bambote ebele bana poto mokili mobimba vedi awa na minute chimanga tonton chéri na parole ngai to abona kati ya new image ya yemoko Patrick Bokondi ya Bokondi moto ko sarate asola lisolo ya solo mona poto ya propre yiba te escrocate yiba mutu kate lokote quoi. Toi bon on a Kassavu buka wana na Oshiwana veut oye wana o mela sikra malili biaka malili new image bonzambe ki bonzambe yo moko concert nanga choco frappante depuis Lausanne na yo moko confrère nanga skate scene tout depuis Lausanne bamote ebele ma concert chérie ya Kinshasa na Sport TV parce ndaka la ba obete mwana mama ya boizala te quoi lelo mbo nanga mingi te pona bo bino trop na mwa ngelo roté. Un grand merci à toute mon équipe technique. Là je vois lui-même mon boss bon la coordination puis na montage na sima caméra. Non mais non moi soy na ma caméra veut dire caméraman avant comme t'as 27 taille wazala te Junior Cox le mannequin de Nasfort TV. Merci beaucoup mon frère pour la ponctualité puis pour la patience na yo bon mais ça linga bien Diamant Janzenda assistant technique et moi na Mayel Zalaka yo yaya et puis yemo chimanga tonton chéri soda makasi à Nasfort TV ba le ba qui trop mais c'est là na ba on est tout makasi et puis ba pour la mais ba on limité boy Zalate quoi fiso chimanga je vous dis un grand merci d'ici là portez-vous bien et puis toujours branché au www.nasfortv.com. Il y a Boizalate quoi veut dire fiso chimanga invité nanga tu peux nous ba bye ciao là-haut. Amoureux de la culture, acteurs sociaux, hommes d'église, voici un espace qui vous est dédié afin de promouvoir vos produits, vos services. Donc chez nous bien au cours des grands. Olingi baye bayo, yo oyo, olingi ke musala na yo, ekende liboso, yo oyo, olingi basala yo, loko la kimbi fashion, oyo alati singa, so bon na personne dans la baobette, na ba biloko ka ya boye, bon na personne dans la baobette na ba tendance à boye, kimbi fashion, oyo osala musala na kitoko makasi. Salon de coiffure, flat hotel, benga biso ba numéro zawana, donc chez biso musala ne musala. Oh concert toko kita donc équipe ça complet bidi na kini ya masole vandi ya carrément bimba ya mobimba na bitela ngo c'est depuis na tokela ngo pour na degré méchant toye nango fâché la ngai personne na la bobette autrement dit la percure la mama Africa asiliki ba mama Africa nyonso oya canon oya tendance le quoi percure ndaka oya kitoko wana ba vrai Joe ba buchu ba grand homme d'affaires o bolingi makamna bino ekende liboso bo kite ba site mikie wana o ba loba matériel nde loba te e carré ya mulai na kati ya www.nasfort TV on Nasfort TV donc Nasfort TV fort on est à 4 yango ya veut dire micro ezoloba matosa boizala te rien à dire so finginga so soigni singa matériel carane ekoloba fiso chimanga tonton chéri veut dire auti na pépinière na minute on a cour des grands veut dire zwanga mobimba elengi personne na la bobette autrement dit la percure la mama Africa a bengi bino yaka yo lingi to tombola yo lingi to sale loko na yo yebana bino pe kasi ba na ba parti politique bona posa bino loko na bino yebana yaka sur le 3
www.nasfortv.com. Chez lui-même, le big boss Narcisse le bébé nourrisson. Ouais, nous sommes seuls qui te remarquent. Si tu as la petite en haut, la petite en haut, bah caméraman solo, au coup à coup, bah caméraman solo, bah aussi, bah pena bah image qui te remarquent. Il veut coacher banana yomoko, yamorondelo. Si m'a moussala moi qui te remarquent, mais ma banana pena veut dire que bah senti, bah jaloux bah soukanitema. Je crois que les jaloux vont maigrir. Beaucoup font la binoté. Parce que beaucoup vivent au Baramboile. Nasfort TV. Ah, Batika. Nasfort TV. La qualité. La différence. Le travail. Si t'es eu succès. Bika. Eh ben, moi, si succès. Bella. Bella. Si t'es eu succès. Bika. Eh ben, moi, si succès. Bella.